Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini ezalaki $300. Comment natikala na desa mota zuka kaye hein mais mobala maboko milai bosuka na onga neto continuer ndeni ata yo mokari hein lukana nusu na koluka wapi tosaka ngana ina kati ya chambre kasi na boite hein chambre za munene tala na ba tiroir tala na mpe na ba sac na yo na ba sac na ngana sina tala ki na sac na sina tala hein na sina tala na ba sac nyos na tala na valise na tala na muto ambeto ezate hein na banda kobele na bando bele eloke bungi bazui vous assure na sûr tala na yo na nunda kwa neza munene na chambre na bino na ke olukela oto ndeni yo kendo lukela ndeni kasi tala na basak na ole mso na lukina le biso moninga na vanti na bisomo do na vandi na muta maboko milai omoni so bungi se loko kotia nona na makelele te vanda kanisa bongo ya mtu naona pio penda kanisa okuna mso kansala mso na cheka ngo boye na kanisi ndenge nyonso eloke zate nga koka muta moyibi boite babiloko mike na mona meso moninga na yeko ebisobo donc esu nga na bombela ko likambo te oza petite mona linga ko mingi mona mbale wa maboko milai masasa maboko milai na oui azalaka ngo mais lelo za isusu bongo te muto se changer na ye mama banana nkoluka nanu chambre na bino za munene osana ba sac soki boni bana koluka tamso ocheke mo quelque part azamu yibi penza azamu yibi nga na yeba na nga kobomba te yo moko ebiki na yeba kobomba mbongo te tamusu na vanda na tiki motalo kote na obi ser tala yango ezayo mais siko muyibi andeko na yango te no sepelwa limo oyo se kola musandenge ni motaza moyibi ezala DC comme elle est 3C comme ça et DC ça elongwa kabo eki ezuma kolo ngako na yebi na kelukelo hein na lukela yo ngamo moto na lukina chambre na monte bon bien bien ça va tout ça ah boni pe yo kimia oui ça va bien bon ça va mama lobi atonisami na esengo merci soki biloko tindaki wana soki yo tindaki yango te na leki na bino mosusu aza en tout cas 0 mais kuna na bandaka bakoteka ngo na ndenge ya bien soki ateki kaka ndenge kopesa résultat ya kitoko akoyebisa yo nafuti fret nafutaki $80 et $20 yango oyo ezongi donc opienga $100 mais $100 naboyi kosala nanga mafia mais nafuti $80 tikali $20 donc
Maman apesi merci. Sikoyo buko bengi pe na téléphone ou olandela pe évolution parce que so tindi biloko bateka ndenge wana et mo fo landela ka po ibaka ndenge ni po bayibaka mo iba toucher bayiba o ezate so landeli te ah wala o tali perde mais tant mo sulo na ton na bien tu m'excuses okosilisa maloba pamba naza mpe moto nabosanaka obeti kote mosusu ya nanga nayebisaki yo nini koseka te nayebisaki yo nini ebiki nabosani natindaki akende na agence nzambe alimbisaka eza makambo amenase te moto mpo abosanaka motu nanga omoni moto soki asi abongwani abongwani ya bongwani moto soki asi abongwani 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 kasi yango alakisi yo te tika kozongisa te ntango ozozongisa lisusu bomwendeli mpo nasepelise nazongisa osali oni atipesa ye te ka changer atikali mpe na 20 ekopesa alakisi okopeta facteur alakisi okake etikali moto mosusu akoyi mpe kobomba nazongisela ye lamela ntango apia wana raison ifai nazongiseleka ntango avandaki ya nabenge ata na chambre pesi eti alinga ndakanga komi ndenge nini sikoyo oyo okwesi entrer à chambre tala ndako yango ndenge komi susu okwesi yango na entrer à chambre c'est comme ça endenge mpele okwesi ado chéri yaka na opambe yaka nanu te tala esuki na makambo afrete tala lokoti sublongo kwesi avanda na opesepelisu te nabengi azoya Bonjour chérie. Oh. Chance pour ton tazac. Chérie. Chérie. Allô chérie. Tala. Zonga kake pa hotel kuna. Zonga. Okota wate? Tala na montre no erni. Ernie na montre na yo tala. Na montre na ngati metana montre no Ernie. Oh chérie, calme-toi. Na se calmer. Non, tu prières, non, tu vois, chérie. Comment tu vas, chérie? Bonjour. Baluka. Ah, chérie, na tu vois, papa. S'il te plaît. Baluka zonga. Na tu vois, chérie. En tout cas, excuse-moi, s'il te plaît. Bonjour, chérie, bonjour. Tala likamaba bonjour na zo boyela. Likamaba bonjour na zo boyela. Mais le très bien là. Pourquoi pas tu kende prière, chérie? Ngana kena prière na bino. Et c'est l'inini. Okomo saka na ngalo na bimi zoba loko na pesa ki yonzela. Réponds-moi s'il te plaît. Okende yango wana bonjour chérie. Kende ko pesa bonjour na bato ba biso. Réponds-moi d'abord chérie. Na ko zongela ka place muti yes. Non, tu prière. Kokota wate kokota te. Non, era okolo bando sala ki pour la tienne alliance. OK prière te. Zonga kuna. Yo kana chérie. Yo kama kamna sala ngweza très important. Nakanga malamu ngana kile bulai la libanda. Tokola yo zolinga kokota na ndako. Ngana kuendelea sokoni pale. Na yo gani? Ozani loko uzona kati. Na la libanda. Soko zani loko uzona kati. Yebi singa na koti na zui na pesu yo. Mon chouchou. Tala. Alors, tu sais, yo nanga, avant qu'on commence, je te salue d'abord. Si on a pas si on te répondre comme ça, je vais te dire message à bien observer. Bonjour chérie. Bonjour. Yo kanga siko. Ekamba bonjour ya mwana zo. Tika makambo ya bonjour. Soko lingi to yoka na yo Micheline, pardon.
Soko sala likambo koloba lobi mais tikalenga likambo ba bonjour wana na zo. Donc ngai nalamuki kaka na ntongo napandi message bonjour te. Ozali loko zona kati. Oh, non, kota te. Okokota ngati. Ok, il n'y a pas de problème. Ozozonga, oui, ozozonga place Ok, oyo. chérie, écoute. Ok, c'est bon. Non, kota te na yoki. Kota te na yoki. Songa, ozozela ni. nazozanga mpe son message na ye nango Loba message. message eza ke yebi problème ya swing Loba. Ozokotuna ngai ozomona ngai lokola naza étranger swing na yebi ete aza kusemeki na ngai ngaki nayiba problème ya swing te ozotunela ngai problème ya swing. Oh, donc information moko yebi. oyebi ke swing tya babwala na bango ça fait de longtemps. Libala ezalaka susu te yango yo mpe olingi oboma lelo te avant yo kutobanda koboma ngai nasi na mibandeli na wikende. Papa nga nayebaki te Ngai naza yango ezalaka nalingi mibali bayoka natuna mpo nayeba oinforme nga ke libala ezalaka su te depuis quand libala wana esi ekufa bafanda na bango kofanda na ndako makambo swingi azalaka nango ya konyokolaka bomengo ya nyonso tutu kobeta kofinga banini boye bafanda kaka bomengo oyo yebi motema ndenge ezala yango sikoyo yo oyeli lelo awa c'est vrai osala inverse avant yo banda yango ngai nalobi na bandeli yo yokende oboko makambo ya couple ya swing eza couple na biso mali eza makambo ya couple na kasi biso balire oyo ozokende nango ozokomaka na meme alire nini papa alire a prière priere oyo ozokokende sikoyo oyebisanga babonjour wana yo ozokopesaka nga ere nyonso eza mpona utilité nango eza mpona nini bonjour eza yo papa Ngana. fongola porte na kota s'il te plaît parce que je te comprends pas fongola fongo oh ngai namoni oza na projet moko oza na projet projet ya nini ya Non. swing na bomengo non projet mpona vi na nga vi na yo eza nini vi na toka nga eza danger mpo na bonjour yo ozopesanga bonjour chaque ntongo chaque heure nyonso bonjour chouchou kitisa mpe motema ndenge so asali mpe bolemi te poni okoma soso makasi koma ta dongodongo eza so makambo église te eza likambo mwasi na mobali bonjour wana bonjour chef nalingi bonjour nalingi bébé bonjour wana nazobengona bakombo nyonso ka po esepelisa benga bakombo nyonso nayebi makambo ezaka so te kasi bonjour wana bonjour chéri bonjour wana bonjour bébé bonjour nde nazobona siko olingi nini ok nasani nasaka Lero so nanamuki na ntongo lero so nanamuki na ntongo bonjour soki chéri opesi mbodi mbala moko esili kopesa ngai ngo ya tere nyonso bon je t'aime na loboko bebe naboyi na ngai Ata na je t'aime. makambo mosusu onga nasi nayebi orapelaka ngango naa na ntina nango te lelo nazofungola lelo ndako kota mpona lelo soki ozongeli lisusu makambo papa ozosala ngo. tokota tosola na makambo Bonjour, ya papa. swing s'il te plaît merci chéri je t'aime chéri I love you I love you baby Ota na kasi. otanga na landi na nsima Uza malamu, uza malamu, uza malamu, uza malamu. Tika ngai na yemba, Yesu uza malamu. Tika ngai na yemba, Yesu uza malamu. Uza malamu, uza malamu. Awana se Oula Eh côté. Bonsoir chérie En plein ménage Nzambe, merci chérie nanga awitaki musala akomi na ndako. Lokumu ezonga so epai na yo ozanza kumbama na yo na kombo na Christ. Amen. Amen Chérie, ça va? Ouais ça va et toi En Oui. plein ménage Bandeko Eh Oh, Bandesi Bossa, Bandisalo. Aujourd'hui, j'ai tout fait. Ah ouais je vois ça oui Même la cuisine. Non Même les lits, j'ai arrangé. Oula merci Mobi que modèle on a fatigué on dirait que nous avons aboligo vraiment Oh, Banda, oh, ça. Chérie, tu fais beaucoup. Premier service, deuxième service, troisième service. Oh, bébé. Oh chérie, Mais chérie, franchement tu sais que oui, tu me sens mais je te vois toujours très belle, chérie. Ben pour toi non, je, Ah fais, oui. je me fais belle pour toi. Vraiment. Bip, bip, palais. Ouais. Des Joe.
Oh, zela. Ezala nango wapi? Musalo yo boma ngai. En tout cas. Ici? Awa? Aïe. Doucement. Mais Moussa ni au memi bibende lelo. Attends. Là oui. Tiens, non, c'est pas koto. Mais misalo ngana komo bayango hein. Oui. Oh, c'est bon chérie. C'est un bien. OK. C'est le moment. Oui, c'est un bien. Yo tala. Au cuisine ça. Bien cher. Attention dans le zakini no boma ngai yo. Waouh. Chérie, ndeka na lobaki te. Waouh. En plus ça les riz blanc. Mais tous les gars siko parce que nga pelo so komi pio na lingate. Tous les gars siko après non que suko après. Bon, vanda na zo basani. Na basani yo mongo lelo. J'ai fait tout aujourd'hui. Na vandi na profiter. Na profiter na ngaso mukolo ala déjà prière pour nga na zo ya. Oh, tout ça prière ensemble. Bonne nuit. Toi, comment toi? Toi, viens où? Moi, appelez-toi. Nini les sousous. Moi, appelez-toi beaucoup. Mais on bénit Toi, regarde le téléphone. Moi, appelez-toi. Téléphone de toi. Moi, appelez-toi téléphone. Hein, papa? Regarde téléphone de toi. Na numéro ni yo benginga. Moi, être appelé téléphone de toi tout le temps, téléphone de toi, pas prendre. Na bien, tout ça, biso mi balé papa. C'est ça, non, français. Mais moi, parler français? Mais pourquoi pas moi parler français? Et aux autres, français. Toi, dire ça parce que moi, pas étude. Kolobano français. Parce que moi, pas étude. T'es tout solo la lingala, papa. Tout soit lingala. Moi, parler français bien. Parce que moi, être beaucoup avec papa de toi. Et tout le monde à la maison nous parle français. Oui. Toi aussi connaître, moi parler français, toi, tous les jours, moi parler français. Pardon, tout sur lingala. Mais pourquoi toi? Toi, tous les jours problème avec moi. Pourquoi tous les jours problème avec moi? Problème est parce que moi pas argent. Français pour tout ça moi toujours parler français. Et voilà, toi. C'est toi. Moi connaître, toi connais à la maison. Nous à la maison avec papa de vous, toujours assis, appelez-toi. Et voilà. Donne-moi ça. Non, donne-moi ça. Donne-moi ça. Où c'est ton téléphone de toi? Donne-moi téléphone. Regarde, moi appelez-toi. Mais code, toi. Pourquoi tu as changé le code? Pourquoi tu as changé? On a changé le code d'été. Papa, on a besoin de le français. On a besoin de un restaurant, on n'est pas congolais. On a besoin de 50 euros. Pas problème de moi. C'est quoi tout ça? Français. Paye ça ma téléphone. Tiens, code yangoyo. Ok. Wapi numéro na obenga? Moni. Mais babenga kiyo. Si babenga y a pas de téléphone chérie de moi. Na yo ki na chérie de moi. Obenga inongaiti. Tu connais moi. C'est que obenga numéro. Tu connais moi beaucoup. Obenga ça soit makase. Tu connais aussi moi aime-toi. Mais j'aime pas quand moi je t'appelle par téléphone. Obengi no. Obenga do na mona na benga kiyo mingi. Ko kanisa teke poke ngana tanga teke na linga bote ya. No wana linga bote mende ebo botika ko lo baba français no wana o suksa nga mutema. Ngai na linga ko lo baba français pona papa na bino to bano ko lo baba français tout le temps. Et ça la bien. Sur nous sur le baba français ça la bien. Wana eleki baba français ko likanga. Eleki ndambu ngana tanga te.
Au moins, tata Likelema na biso tozakana wana. Parlement numéro 1, Jola Okito. Konzi na kati ya lola kuna. Tonton Jo, atozakana pe ba parenté hein. Azande na biso. Si, tonton Jo azande na biso. En fait, ba tribia ba maman na ya bango ba koko na bango bazaka ba cousin. Est-ce que chauffer ngo mingi te ma chérie? Te na chauffer mingi. Je na chauffer benda kanga ngo. So ya chauffer mingi ngenga obi. Liputo eza liputo ya bipale oyo azaka matata oyo leki ya mola yo. Sukola ngo suki sukola wana mabaya na yo chela ye kuna. Tama yeki na babol na ndenga yaka na ngona nda bosa naki. Aya ochela nga ba makele na na posa na ngo pe. Boka kako ndo boka ka. Oh. Mi amore. Ibo lingi shambo wende. Ça va toi? Oui, retard. Oui, retard. Nazo c'est lokuna na yaki déjà en chambre. Mais dika munini boso la kanini. Yo pesa makasi ça makasi. Oh, tika ye baloba na mwana boete. Baloba na mwana sala makasi mkole ya okende kaka ponyo yo bebisa. Regarde. T'as la couleur. Obige, même chez qui monde binanga a sipila nango. T'as la couleur. T'as ba diamant. C'est du tout quoi. Ati to sombele chez qui monde. Tiens non gango. Na balate. Makanisi chérie nanga eza complet. Monsieur eza tela, regarde. Monsieur eza c'est nango eza na chambre. Oh likolo. Surtout ba et puis eza marqué. Et t'as là. Eza marqué. Regarde ici. C'est quoi ça né? Mina sombeli yoti. Omoni soyo to kende wana na bibliothèque. Talingo betango. Kwa mindele balinga ba couleur tambo tcha ba flash. Les autres tintés na ba diamant. Oui, bo gêner, o ba gênage. Non mais namola yo la mono ko sombela na peza yango yo. La ko sombela na yango yo. Et c'est d'abord obi prix nango. Obi prix nango et puis marqué. Hein? Pourquoi la maison regarde comme marque na prix? Et ça non pende mutu ndenga zali na ba ko lata. Regarde. Mais et que simba yo. Comment ça la ba soki XS comment que la ba mukebo na lata? Po ebi ke kokoka na ngate ko tangate ya wana sombe pesa nga cadeau. Mais ebi ya ba kuna ngate ba couleur ni non lata. Bon, c'est pas grave, ils ont la facture. Ce que ça va couleur na yo, tu to changer ta. Te na modèle on a comme magasin on a que solo mabe déjà na liga. Wow. Et le quoi sika? En plus c'est ça qui toko. C'est bon pour na peut toke na magasin to sombi somba. Nga été conseil chez qui habite nga toke na magasin bote. Mais so bazala bande ko na ya pesa ba lata papa lo wa yemta ala tsaka yo nga biloko bwana olata mote. Bébé. Ah tete. Oh ils ont vraiment il a ils ont moi on l'a tsaka na makasi lo za na kuna ngate. Po nga ato yeba ya mio be photo be bisaka pwani. Et là, vous avez un peu de sepena, on a dans ma casse. Mais on est dans sepena, on est dans sepena, on est dans macam. Oh, sepena, attends, mon esta, là, yo, au sepena, bon, binon, mais vous en avez mon côté. Oui, mais nous avons besoin d'un système. C'est bon. Et va kaki, aujourd'hui, X, le rodin, ça, et cocaïne, c'est ça, il me faut, et ça raffiné, serre au corps. Ça n'a pas de mal, moi, ce que je maman, on a posé au bim. Et ça n'a pas bon, souvent il faut passer à posé au bim, souvent il faut passer à posé au bim. On a hier, on a surtout dans la chambre. On a deux cas de c'est un gros pesé de simba. Traba tralalo, et na wana yeta na sena. Qui tralal benzako? Wow. Pour là, ça m'a même attaqué à donner. On a un peu d'informations. Donc il y a une facture, on a besoin de facture qui est au changer. Oh là y. Oh, ça c'était la marque. Mais arrête, tu peux pas les cabines en boy. Oh. C'est bon, ça va. Problème est là, tu non, plus exemple de ma maman, donc il faut que l'autre m'a puta. Yo venu à ta veste, vous t'es ça bien. Non, on a simple. Non, on a un gâteau qui est là. Autant que tu fais ça. Il y a pas de ça. Il y a ma longue. Il y a mon ocula. Mon ocula. Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondelio na fukamie, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana.